boyei malamu na podcast tolobela yango esalami na maboko ya la ezali esika ya polele mpe ya online oyo basi mpe bilenge basi bakoki kozwa mayebisi etali bokolongonu bolamu ya nzoto mpe kobatela mokili na bango. Kobosana te makambo nyonso oyo epesami na plateforme ezali na mayele ya siansi mpona koteya kaka. Ekoki te kosalela esika ya mayele ya monganga to lolenge ya kosalisa yango. Kombo na ngai Marie, mpe lelo tozali kozinda na likambo oyo ezali na makanisi ya baboti mingi. Ndenge nini tokoki kotambwisa bana na biso ya liboso ya bilenge mpe bilenge mpona kosalela ba smartphone mpe ba media social na bokengi mpe na nzoto kolongono. Ezali motuna monene mpe ekoki koyoka ete ezali koleka ndelo. Kasi sango malamu ezali ete osengeli te kopekisa tekiniki mobimba to koyoka lokola ozali tango nyonso na modi ya bokondi. Na esika na yango ezali mpona koleka bagwerda mpe kopesa bana na yo nguya ya kosala maponami ya kokanisa malamu. Toluka mwa batoli oyo ekosunga yo na bolukiki oyo ekoki kosalisa yo otambola na terrain oyo ya mayele na elikia. Liboso ya kopesa mwana na yo telefone na ye ya liboso omituna mpona nini? Mpona nini olingi bazala na telefone? Motuna oyo ekoki kotambwisa ekateli na yo mpona lolenge nini ya telefone osengeli kopesa bango mpe makambo nini basengeli kozala na nzela ya kokota na yango. Na ndakisa soki mokano na yo ezali ya kosolola na bana na yo na telefone ya maboko oyo ezali na kobenga mpe kotinda message ekoki kokota. Na lolenge mosusu okoki kobanda na smartphone kasi kopekisa nzela ya kokota na internet mpe ba application. Na boumeli ya tango bazali kokola okoki kobongisa ba parametre yango. Kobosana te mpona nini ekosalisa yo otia bandelo oyo ekozala na ntina mpona baposa ya mwana na yo. Mite ya yo moko mpe mwana na yo ntina ya baeffet potentiel ya usage ya smartphone mpe ya bamedia sociaux. Sala lisolo ya polele na mwana na yo avant ba plonger na usage ya smartphone mbala na mbala. Yiba makambo oyo ezali kotongisa ye mpe limbola mpona nini mibeko ya kobatela bato ezali na ntina mingi. Na ndakisa yebisa bango ndenge oyo bamedia social ekoki kobakisa mitungisi kotungisama na makanisi mpe komitambola na bato mosusu. Mbala mingi ba plateforme elendisaka bokanisi ya tango nyonso ebebisaka pongi mpe elembisaka boyokani miso na miso oyo ekoki mingi kotungisa bana basi ya bilenge. Lisusu yebisa bango ete makambo oyo bakabolaka na internet etikalaka kaka na internet. Soki eloko moko oposte c'est presque impossible ya kozongisa yango. Yango ekoki kozala na mbano ya tango molai mpona bomoi na bango ya moto ye moko mpe bomoi na bango na mikolo mizali koya. Botia bagwerda ya poleli uta ebandeli. Tango ozwi ekateli ete mwana na yo azali pene mpona smartphone tia mwa mibeko ya bomoko. Ndakisa kosenga ndingisa liboso ya kozwa ba appli. Tia bangonga ya siki ya mokolo mpona kosalela telefone mpe koboya ngonga ya ekran liboso ya kolala. Kala bisika oyo mayele ya sika ezali lokola esika ya kolia to ba chambre ya kolala. Mite to retarder accès na ba appli ya ba médias sociaux. Soki basalelaka ba médias sociaux senga ozala na liste ya baninga na bango mpona kosuivre activité na bango. Mibeko yango esalisaka bango kaka te bakoma na mimiseno ya malamu kasi mpe batiela yo na mwana na yo motema. Bana ba profil ya internet ba médias sociaux esalaka ke ba étranger ba accéder na ba information personnelle ezali facile. Pona bana mike ezali malamu koboya penza ba profil personnel soki bazali na yango sala makasi ete ekabola makambo mingi te pe emonanaka kaka na baninga ya motema pe libota. Bomba ba compte na privé. Salisa mwana na yo asala ba compte na ye na ba médias sociaux na ba paramètres ya confidentialité oyo efongolami. Yango
epesaka bango nzela ya kokontrole nini azali komona na baposte, bacommentaire mpe bainteraction na bango. Elongo bokoki kogere nani azali na accès mpe kotia bafrontière mpo na bainteraction en ligne. Kotala mbala na mbala na mwana na yo mpo na makambo oyo akutani na yango na bamedia social. Tuna mituna lokola ni osepelaka na yango nini ezali kotungisa yo, ezali na makambo oyo okolinga kobongola. Koyebisa makambo oyo yo moko okutanaki na yango ekoki kosala ete masolo yango ezala na ntina mingi. Bosala elongo mpona koluka basolution, ezala kozwa bapose to twerking baparametre ya vie privée to koevite baplateforme mosusu. Zala na makanisi na kobongwana ya mayoki soki omoni mwana na yo azali kotika baninga kelasi to masano ya kolekisa tango ekoki kozala tango ya kotala na ntina ya bosaleli na ye ya smartphone pe ya bamedia social. Bafille surtout bakoki kozala vulnérable na bamedia sociaux, focus na apparence na image ya nzoto oyo ekoki kosenga soutien supplémentaire. Zala ndakisa ya ndakisa, mimeseno na yo ezali na ntina. Tala mbala boni ozali na telefone na yo to ozali kotala bamedia social zinga ya bana na yo. Tia mibeko ya libota mpona kosalela telefone oyo moto nyonso alandaka. Lokola kozanga telefone na tango ya kolia to na bachambre ya kolala. Tango bana mike bamoni yo ozali komeka bokatikati, mbala mingi balandi ndakisa na yo. Bozala na mayokani na baboti oyo bazali na makanisi ndenge moko. Lobela mibeko ya smartphone pe ya bamedia social elongo na baboti mosusu ya mboka na bino. Soki bosali bongo, bokoki kosala bilike ya tango nyonso mpo na bana na bino pe baninga na bango. Boyokani wana ekoki kosala ete ezala pasi te mpo na mwana na yo andima bandelo oyo okotia na ndako. Kobokola bana na âge numérique ekoki kozala défi kasi esengeli te o naviguer yango yo moko. Na kotiaka mibeko ya polele, kobatela bososoli ya polele pe kosala ndakisa ya mimeseno ya malamu. Okoki kosalisa mwana na yo asalelaka ba smartphone pe bamedia social na bozangi likama pe na mokumba. Merci mpona kosangana na biso lelo. Kobosana te kokabola episode oyo na baparent mosusu oyo bakoki komona yango na litomba. Soki ozali na mituna mingi to olingi kosolola na moto, tosengi yo ozala na bosomi ya kokende na laha.org mpe koluka makambo ya boyokani na mopesi ya misala pene na yo, kofinaka na bouton luka misala to mpe na koluka masolo mosusu. Salela boluki fonction to mpe chatbot.